Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, vous allez bêler partout dans le monde. Je suis là, Falanu Umba. Balobi moi, Nabino Leki, Nabino Yaya, Nabino Ninga, Nabino Mingue. Balobi, restez toujours branchés. Hein? Babi toujours branché, Babi na chaîne qui est à Moko. Babi, Kokeno Musika, Musikate. Balobi, Pedro Production, Grâce TV. Babi, Falanu Umba Nakata, il y a Pedro Production, Grâce TV. Yé. Hein? Babi, ma solo, Nabino Yé. Bato Balinga Koyoka, ma solo, Falanu Umba, Kabali solo. Moi, jamais déçu. Avec mon boss, papa Pedro, on est toujours ensemble. Nazali, toujours Pedro Production, Grâce TV. On est là. Falanu Umba, Kabali solo, aïe. Falanu Umba, Kabali solo, aïe, ma solo est bien. Hein, babi, vous n'avez jamais décidé, naza toujours awa. Musika de naza kaka, naza, nakozalaka toujours Falanu Umba, Kabali solo. Bonjour, très cher internaute. Merci beaucoup, merci beaucoup Nabino. Na confiance au message sur la chaîne Nabino, Pedro Production, Grâce TV. Hein, merci vraiment, vous allez kawana, hein, vous allez tout le temps. Hein? Vous avez toujours branché la chaîne Abino où vous mettez la émission bien, ma solo est bien. Hein? Avant que nous ayons émission Nangai, avant que nous ayons émission Nangai, je dis encore merci vraiment. Ma billet mokoye mei, souverain, maître d'agneau surtout. Jésus-Christ de Nazareth a coupé sans paiement, na bon na vie nanga na PC vraiment merci. Encore je dis encore merci à mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolo. Derrière la caméra dans na papa tata mobala boya di soum. Bande ko nangai lelo Falanu Umba Kabali solo, ayeli bino di solo. Lisolo nanga eza boye. Na banda kuna bino o mesana kolananga, o pesa ka confiance na mwana na bino, leki na bino, yaya na bino, hein? O mesana ko pesa confiance, o mesana kolanda émission na ye Falanu Umba Kabali solo, lelo na yeli bino lisolo ya Guylaine bienvenue. Bande konanga ndo bakaka na kini oyo makambo eza ebele. Na Kongo na biso oyo tozana makambo tout le temps yaka na ba vie ya batu. Bienvenue à Bisinga Falanu Umba Kabali solo, beta di solo oyo na famille ya Pedro Production Grâce TV. Bienvenue à Zalaki na mobile na ye babandaka uta babana bazalaka bana mike. Uta bazalaka bana mike, batangi ba classe na bango, bazokola ba ensemble, si batangi ba classe na bango ba CDC. Tant ba CDC ba classe na bango des humanités na bango, bu ba mati ba université. Bienvenue na Guylaine. Ba mati ba université, na ba yoko son ba CDC ba classe na bango. Tant ba CDC ba classe na bango, moi sina mobile, tema ba ningana kama uta bazaka ba mike. Ba ningana ka vraiment makasi. Oyo kakako, oyo kabaka bolingo ya mamelo na kitambala. Bino mo webi kaka ndenge mamelo ndenge azalaka na bolingo na kitambala. Même si soka lali kitambala ezanga apembeni te. Ezanga apembeni te. Guylaine bienvenue ba ningana ka tellement makasi. Bienvenue à Ebisi Gilabi. Abi mobile na ngai. Tema to sisi déjà ba étude na biso, tema na Congo musala eza passe menga. Papa na ngai asana ba relation na ye. Tema za mutu moko asala la kala ba relation etikalaka ngai il faut na bunda yo fuza musala. Pour ceux qui osent musala et gozala bien pour na ngai na yo. Pour directement to bana yo mo yebi to bani uta to zakaba mikelo to ko mama mi bimba na komi yo age poussa il faut ngana to balana. Gila yebise ok bienvenue de causer ça nango de moko ya bien ngapi nazo ke kobeta ka ba porte ndenge ezalaka bien ko banga na ote gila pazo ke kobeta ba porte pona makama musala ndenge ezalaka kaka no mo yebiso ki mutasili si classe pona oza musala na mboko ezaka moi passe mais soko za ba relation na ba kaza zanga no mbo mezana ba relation pour relation les kinyo surtout. Bienvenue à classe on a papa tala mobile na ngai to sisi auto second classe Guylaine assisi mu to sisi ba classe même musala ça papa non nana camarade na ngama boye à travailler quelque part. Mais non, mais quand on veut se placer kozala, non, et c'est ce qui est à mes capotiers là, mobile na yo pour à travailler. Papa peut-être mazaki na bonunga moi na ye pour ayebi moi na ye na Guylaine baninga na uta bazaka ba miki. Après ça on vraiment confiance, pe bazala ensemble. Papa peut akia solo na camarade na ye tant ba solo lina na camarade ni abengi moi na yebisi bienvenue. Oyebi ke camarade nanga oh na solo la kina yebisinga ke oui place ezali pour na Guylaine abana musala. En tout cas bienvenue à sepela ki makasa bien en tout cas papa merci. Neza boye na obenga mobile nanga na yebisa ye. Yo mino oyebi ka biso basi to zakala bolingo na biso pour na mibali na biso. Moi soka lingi moi sa lingane pour na libela. Omoni moi sima linga ka mon vrai.
akebisi gila eza boye lobi bongama oke komona papa na tongo bobima na papa bokende na papa zoli o musala ya solo na oui na solo na papa na isaki papa lukilo musala papa zoli musala moko mo esika moko bien en tout cas gila toni sama kina esenga alobi en tout cas moi sinanga bienvenue oza moi moko malama en tout cas soki basi nso to Congo bazalaka lokola yo non na éviter en tout cas la moni loko na opusite moi sinanga les jours pe leki gila kinaki na papa bukilo na ye ba pese musala abandi musala na ye bande ko nangai gila bandi musala tuni salaire combien moi ça tuni obandi musala ngai fona ye ba salaire oyo bazo futa yo gila bi pourquoi pona ye biso za moi sina na ninga ko to bandi uta bo moi tilo koli fona ye biso ba futa nga salaire ya $2000 bi $2000 en tout cas nza baza bolingwe mais na $2000 ane yosunga biso mbala moko to balana okika ba moko ozi fartira libala tout sele makambo nyonso tunenge ezala kaka makambo ekomela kaka batu kaka makambo pe ya kaka na ba via batu kaka gila bandi musala akomoke musala so akoye musala na ye so kasi mwasi bienvenue ya koto mwasa sala ka ozela mobali na se so basisi musala azi mobali na ye bazongi nzela moko kaka bongo mamoko gila bisabi bienvenue eza boye ni na bani musala tema na musala bakoma bake poso na zanango il faut toujours nazala marié so naza marié te en tout cas ekosimba te ba olongolanga musabi mais bébé yo yebinga bien to banda kala nga kuto tokozela te kito za ba fiancé ni non to leka ja ba étape nyoso to wana nga na olinga atema naza na facture ya ndeko nanga balaka to so maka biloko to so mi biloko na susa libala après nango sima nango to moni papa to sali makambo nyoso tumba ma bien OK makambo ebisinga eza pompe mais to zela nanga mama bande ko nangai gila bio ke na sepe na kanso pesi ngai bande ko nangai makambo eza na nkini oyo gila kota kendaka ezaki na filme kwa zaki kombo na ye Priska ezaki kombo ezaki Priska benga moya gila akufa na ye gila akufa na gila moni gila ngo susu gane za Priska zaki na voiture po gila na somine voiture te abia nga ne ata na zo salaire be na ko soma na voiture te na za na toujours apé moto nde Priska c'est na gila lelo vraiment il faut nga lelo na mema na voiture na ke yotika bité o mema nga te Priska za moi sinanga bienvenue ya kozanga chaque jour soki aye awa aya kozanga bité za problème moko te na ke yotiko kaka même si la madame non babi non matate mobala tra bité Priska problème za te memanga Priska pa memi pe gila tina voiture ke tiketi gila kota vandaka ba Priska tina gila moni depuis bana musala en tout cas na Krakau makasi na poso ko moi c'est mobile bienvenue kota nani gila kota za kabi non ngapi na bala na ngate je suis célibataire na vivre nga moko moi c'est nga kutu bienvenue wana pe de zakana matata je to kabwana ye en tout cas za suna ye te yemo kona kuma okanga makanga mananga ndenga lolandala na musala awa mais ngapi na komi na posa na bala te mo yebisinga bongo ngana moni couple ngana yo ekosimba abia solo na bia solo mama OK problème ezate bongama samedi ouais est-ce que Guilin a sa Priska wana bongama ka samedi na yana mona ba parents na yo Priska bi kana kinga otoni bina kana kiote mama eza bolingo c'est l'amour bolingo za la soba abi OK d'accord bande ko nangai bienvenue pe kona ko personne ça moni pe gilega ya kota bienvenue na poko na mama ba kokini ba kiki restaurant ba le ba meli oza mwasi nanga zala calme il faut na bala yo na pesa le coup obunda po nangai oza mwasi moko non ça batinga mwasi moko malamu bienvenue yo zala kaka calme abi na atala kaka po muto baki oyo mona papa mais bando baki ke pona makamuna biso ali ba to suma ya biloko pesa nga mbongo mais ozo sala ngota bizala calme bande ko nanga gila kuna zo ko sa bienvenue gila kuna bolingo comme na Priska oyo kaka bolingo yo kaka love moko ya kosakana te bienvenue azongi sima mamoko bande ko mikoleleki gila aki na famille ya ba Priska wana aki ko bala Priska bande ko nango to yo kaka ko kini makambo gila abetela Priska bienvenue du solo moko te aisa moi selo ko moko te atika kaka moi si bongo bienvenue sali 1 mois 2 mois 3 mois mona mobilité mobala benga kaete eloko moko te même so akina pesa musa mobala to kozaka musa to kitaka kala mingi te abimi akei mais siko eza nini nango wana bienvenue ko motuna ba keso eza nini mwa mobala na tozalaki boete problème nini yango ezoyela ngai aki osona papa mais nazo comprendre ça fait 2 mois yango so 3 mois so 4 mois yango yo na mobile nanga to benga na kate eloko moko papa bité eza makama musala na yoka ki fa ba ke limitation moko boye na frère ici yango peut-être moni azo sala ba silité awa mo ato zano calme bande ko nanga ikuna Guilin
bolingo ko oyo kaka nouveau marié mobala bala ni sika na couple na ye bolingo bu tanga sisi gila vandi na mwasi na bino akato yaki vacances koto na matadi photo songa sikoyo pona kesa musana ngabia promesa tengana sangana to sala esika moko akaba pisa mo congé ndambu to sisi ba séjour na biso to kita na kini gila zonga na kini te na bazongi na kina mwasi ne presque allez bala moko akanga numéro na téléphone tanga comme na ki mako afungo numéro na bengi bienvenue alors bienvenue aux Guilain, ok, n'a pas bien ngali sous te papa, au bien ngati na mwana kote bébé na WhatsApp na réseaux sociaux la katabi ah maman musale leki tellement makasi yaka na poka to kutana. Bienvenue pas bonga mi pas bien mo bana na mwana kala bonga ma la tiki to ko moi si ala ti bien bonga mais très chic. A combien na c'est ah kozaki ki wa papi ah maman tika kaka kini musale le biso soki 4 maman mo bazaki bana mboka kozaki na matadi na travailler trop. Ni eza poye yo mo yebi na sala ni supona yo. Na lukelo ndaku na futelo ndaku ovanda poko tuna bino kuna na zoni ngango to koyaka musika pona nga na lukelo ndaku moko ovanda isika za isika moko bien pona isika nsuto ningi na ozwela yo abi ah mais Guilain nga kolongo pa na bisote wa bienvenue ko zo isa Guilain abi nga kolongo isika na bisote pour nga to yoka kine il faut oya obala ngai ozo za salaire à $2000 isa we belé po ya to sama kama libala mako bala ngai lo nyoza bite mama zala calme ona ko bali oza mwasi nango bangani o non bali ozala calme abi ah pour mes aides maman surtout nga na hôtel la kan yo kaka pour tango bato bazala ka préparation libala bitumbe tele makama kambe belé yo mo yeba bite abi ah bienvenue yo na nyoso to sala pona nga po le longa na koma ndenge na zabo eza pona yo grâce à papa na muta sali nga na musala nga ko négliger yo za mwasi na nga na linga ko makasi oyebi apesi bienvenue quand même bande ko na apesi $500 abi $500 soma bilama ko bien osama ba chaîne na ndenge zala kaka mo za kimbongo na nga na za kitao na utaki mission de service na matadi abi OK pour mes aides lobby mane ko na ngai kolala kolamka mikolo ezokende kolala kolamka mikolo ezokende Guilain amona su bienvenue moi c'est pas kuna kaka presque bolingo presque comme na zemi te ko comme na zemi presque ayeko na zemi ya Guilain tala ka ba nouveau maïdi bala soki ko bala ni sika soki moi ça comme na zemi te no webi ka mukinege lobaka presque ayeko comme na zemi quand ayeko comme na zemi c'est ah ndé na comme na zemi boye na ningi te ko bota na kini abi oh bota na kini te poani il faut bota na kini awa faut ba ba ke Guilain par exemple mobali makina ko bala mba moko pe achepe moi si zemi bien problème ezate allez Guilain abi nga nazongi na nga no nazongi na nga ndaku na ke sa makamu na ngai kozonga Guilain zongi ndaku ake ko benga su bienvenue alo bienvenue za wapi bienvenue abi ah naza na ndaku abi oyaka na posa sola nayo le photo Guilain na boîte oh to kela na boîte nga depuis quand to komola na boîte abi non ezaka sentiment na nga moko mama yo moko moni il faut to sepela na milakala yo mo yebika ndenge ezalaka moi sabi OK po na osala bakepe moi c'est mbaya bakina boîte bienvenue na Guilain moko bakomo oche baneza ka banzemo ezo beta mabazo yemba moi c'est mobala zo bin oh mobali concentré na banzemo ka mikoti si so moi c'est zo sekane kaka so mbala yemba mbala zo yemba banzemo neza zo sima langa oyemba banzemo mikoti si na concentration nzembo mobala ki kotanga komba presque oh Priska, oh t'es non bébé, na comprendre les gens qui ba combo un jour, ba na biso ko bota na sepela mingi moi na ngai boso na pese combo Priska surtout soit moi si ya liboso na ninga fois za combo Priska ah bon ah pour mes aides donc ba la li buto mo na boîte wana voilà bino photo ma 4 nga fona kilo musala 4 pb ta kate bande ko na ngai 4 ebeti Guilain a bien fini ma bibi bana bi ah bébé neza boye pourquoi na ke musala na ke ko bonga mana sisa abi ah mais abi eloko iboso ba ko lekela ya bi tous vivant na Guilain vanda pour nebi koto Guilain vanda raté abi mais bébé to la na boîte na koki poko kende na ndaku na yo na moyindo ko yo zwa na ko na lali na lambeli yo tango na poko lia poketi kabiti non abi non bébé za calme na collection ndaku to na vanda ka o mo na zala calme abi OK d'accord pour mes aides moi c'est pas mon retrouver nango normal moi ça ke mobali pa ke mobali tanga zongi na ndako nani Priska katani oh Guilain depuis quand to to bala na sika okomola la libanda uti wapi mobali sola masanga bino bébé maka abi ko isanga makamuni parce que ngana to travailler ke sika moko ngana to travailler ke sika moko po makamuni surtout oyo ozana ngapi na ifuna yebango ndeti mo na ba camarade ndangai ba benga kinga anniversaire c'est pour ça RLK ki tala kaka kuluna ba ko sala nga mabe ya na boye ko zonga na ndaka bi papa o mwenga ne na zaboy na nga ko kabwe wala Priska ko ngwa so Guilain bala ah bala na za acha na ndako abi moninga ne na zaboy na kabolingo na nga na mututé nga na ninga pe ba jeter na mobalo ngai temo le bien anniversaire za la ka bongo
et ils allaient le comme sous-sauter au yébité presque ce kazana abi mais pourquoi on va mal ouais Giles comment ça bien presque bébé on a confiance na été hein na ballon et car ce qui te ça une semaine à yébio na ballon directement puis to comme le sika moko ce qu'on a confiance na été habité abi na zanga na confiance no pour le ngolanga sono balanga na la confiance mais nga ba je na ninga te pour na yebi mibali abi OK tilanga ba na sokola qu'est-ce que tu dis Guilema il passe sokola si ça bongami akene musala journée na ba mona na kina bienvenue bienvenue benga Guilema téléphone toujours éteint abani komeko benga Guilema téléphone toujours éteint abi OK tant musu peut-être charger to la kine libanda tant musu to ya téléphone c'est qui charge mo est-ce qu'on charger ça qui c'est que normal na musu lobby nango to lali abenga susu Guilema boy ndenge moko bifi na ko motuna bi ensemble nanga likambo ezo yelanga na comprendre te za nini mobile tozala ne bien to bana mbana nga uta bo mwana leo na bunda ona yo kakala saka fidèle na mobile nanga na ninga mobile nanga na bolinga solo mais comme ezo komelanga za nini na omona susu Guilema za bien te akilo ka peka batuka ya pele ka pona conseil ndio nanga tala to vena mobile na ta mobile nanga osanga eza boeza babite mobile soki azu musala ezala na oka bongo bakabo ebele ba imitation ba occupation ebele il faut supporter kaka abi OK na ninga na bakati ta yona zaka mo conseil yo mo yebi kaka bolinga bo mwana ninga ezala kaka asekile pesili troisième jour une semaine mona na susu na Guilema te non fait abi non le ma fona ki na compagnie koto Guilema salaka il faut na zela tina suka Guilema tango wasilisa na mona Guilema bienvenue pa komi na musala na vandi banda tema ki bana azomona Guilema te amonika garantie na manga zaka bata secrétaire batema bi chef nazoninga na ba programme ya c'est Guilema lo yaki na musala bi mais lelo na mona ki Guilema ye musala te est-ce que okoye ba programme na itabi mama biso na porte biso tala ka entrée sortie bato ba kota ka bima no ye ba programme na ndenge ni to mona kane ba yaka ba bima ka ba kota kana kola de la vie na été habité na ndenge ba bete ponga na mwasi na ye na mwasi na ye vraiment na yebite so boyebi nga bien yo za mwasi na ye OK na yebite mais so na moni na oyeso ke ozalaki abi so ka ye so mwasi na yo azoluka yo abi OK pour mes ate madame bienvenue place mizela akinenge zala kaka des semaines sous seleki bienvenue ko kata bi papa nga na mona suma kambo clair te abi na mona makambo clair te na mona makambo clair te abi Guilema benga kanga lisusu te Guilema akomela kanga te depuis to zalani na boîte le papa na mona sou bienvenue te Guilema te ça fait 2 semaines bon abi non moi na sois calme ma fille yimo ebika mi bani bazalaka soki misale ye makambo ebele yaka ba connaissance ba occupation ninga ezalaka kaka mais comme tungiso te waza mobile na bo mwana biso so ebi mobile bo banda yo kuto tika to ko tromper mobile na yo te pourquoi que ça ma so ma bête zalaka mais papa na komo banga parce que bienvenue ça papa bango azola ki Guilema musala ai papa na komo banga ai papa na komo moi comme mabe makasi mobala ça etam sous 2 semaines 3 semaines na moni mwasi na été bande ko na ngai na ebisa bino mukileza na makamu bienvenue bi non cette fois-ci il faut na matati likolo na kende kokuta na mobile na nga lobi na nga asokoli abonga mbala tipe ki trikitoko akomi wana pakotia matati likolo ko tina musala ko to mobile na sala ka kocha moni sekata bino na yo pona ko luka Guilema sala ka Guilema c'est Guilema zela ke ko signaler que notre soki ayebi yo fia na pe sekata mati non Guilema mais c'est Guilema mutu mwa zana bana zo luko comme bienvenue bienvenue azana sia abi ko kuti ko matisa ite tika ezaka wana avanda ayo luka quelque part avanda zelanga ngana zo pesa numéro abinga ngai akota te presque azabi non presque madame na sapuna na nini na biro ne kuna sabi OK d'accord matata yiba pete zala calme Guilema zi palpite Guilema mitu mukia kitina se tanga kitina se akala ndi bienvenue poto bienvenue akenda ka correction na mwasi bienvenue bisi Guilema oyebi ke nga na mona pasi pona yo soki lelo koma ndengo oza boza pona ngai oyebi nga na linga yo amour vrai nga na salisa ba fanchite na vie nga banana to banda na yo mais ona kumu mona epa na yo kumu lekela ngai eza nini yebisa ngai ba projet surtout sala nga na malamu ba projet na nga nyonso tout obwaka ngo na mai ata moko to tiko kokisango yebisa nga ngola kisanga niki musala to muta liboso mobile liboso sala na vie ani bébé da di kosi ke non bébé kosi di kate to to na sika batu bazo mona biso ba omema sango na musala ke ba mona ngana to solo la to so na sala bien te temporis toi bébé zala calme to ko solo na po bisko des me ovanda ka wapi la kisanga ndako yo ovanda ko to lalaka na yebe pa na bino bande ko na yebi famille mo na yebi mais esika yo koma
hein esika yokoma kofutela ndako nga mwasi na yo na tikala koyeba ngo te lakisanga oh non bébé tu vois yebi ka bato batanga mingi ba français belé bébé tu vois zela na kolakisa yo nga moko na yebi voilà bébé na c'est OK teme komi ya kotetone boye pour mes ati na sana posa na mona ndako abi ça va apc 100 $, biso 100 $ oyo zonga na ndako na koya kozwa yo tokende kolala na ndako nanga bande ko nanga fala umbaka ba di solo bienvenue pa zongi na esanga bina mo bana ngabike lelo oyo zwanga na kela na ndako nanga bienvenue azongi réseaux sociaux ya ko paza makambo ebele réseaux sociaux ila su makambo ebele ninga zalaka bienvenue na kota mwa kudi ninga zalaka ka na TikTok ne zaka ba réseau ebimi réseau sala succès mikolo bino mo boyebi akota ka na réseau na TikTok boy mo na boye na page moko ba kuma Priska Kingani bino mo yebi kaka akoti so ndi kotala mo na boye Priska marié avec monsieur Dinani Guilain oh fabi o mamuninga na omona ah o eza ndoto to eza makambo ya solo akoti ndi kotala ba video abandi kotala ba video ba photo mobile na ye Guilain abala na mwasi mususu Priska oh habité na habita musunga na omona biata bengi na abengi ndeko na zakabi nikleti yaka podo yo kotela na likambo nani nikleti yaka bitela na photo na bete eza nani Guilain oyo ya ngai oyo tozala kana ye abiza na tala leki na kumutala ni kotaba photo bi ah ya bienvenue nous zakana problème tena mobile non abi ah mais mobile de chabala a auto bala kala mingi ta ya 4 mois passé 5 mois passé abi tiko le baboye abi Guilain bala bi oh mais photo yo mo so mona ba preuve yango moi sine ye ta na ba photo le jour de mariage civil na bango ba religion nyos tu yango abi ba bala na esalama wapi puisque comme poser ba question bienvenue na comme tuna ba question ni bala ngo esalama wapi jour nini pe ni na mboka nini oh leki na bi ya kine tuna ma mibali ba pesa ngo confesse te mibali bazaka mibali mobala otika ka mobali na yebiso prise bienvenue azwi liboma moi si akoki olala te tension na biso akoka kaka te abi mutu mususu me Guilain te abi mutu mususu Guilain te abi na kende na kemona ye na osala pesa moko na yebi ko moko te mais ngai faut na kuta na Guilain fara tête à tête ye moko a expliquer nga na munoko na ye mama balala pe butu pe komi bienvenue alali tango etani moi sa sokola maite loko moko te akeya bi mbala moko akeya bi ngai le fona mona Guilain bande ko na moi sa akeyi akoma Guilain ko taka msakanga ge okota msala te bi oh bienvenue tele tongo boye to za déjà 8 na ekutu musala ta bi ah ouais musala reta parce que aux nouveau marié déjà au bala ngana bala abi papa yaka lelo musala okota te tu faut que ngana to sama kambo makambo aussi na rendez-vous na réunion na ba cause bi réunion lelo salama te so musala ozoko beta lelo to la réunion eza pona nga bienvenue oyo okota musala te bienvenue ba komela quelque part ba habite ba continue restaurant mo ezaki ya bien ba vani abi Guilain ngana sala oni Guilain ngana bano wuta bo mwana to bano bolunga bo mwana to tangi no ba classe to sisi ba classe nyonso to ya malamu ngana sala pona yo ngana pesa vie na nga mo bepa na yo na jamais ta mukolo moko na relation so mibale na tikala ko tromper yo Guilain ngote ya ngani yo marié au balo tikinga bienvenue hein musala loki ko balela soit disant moi so zo benga Priska eza pona papa na nga muta pesa musala ngote ya ngani Guilain komi oka kizinga poleli mabi non bienvenue mo mika mibali ka bazaka mibali bazala quand même ça zo kufana so na zaka bazana courage ko défendre bosa basi oh non bienvenue au moni tu vois abi ko lo belanga ba français te po français ngo lo belanga pina lo ba français ko lo belanga français te abi Guilain yebisa ngai na sala onini ya mabengai na sala onini nyoso to mo sala pona mobali nga na salaka na pesa nyoso na pesa corps âme esprit na nga nyoso tu nga bienvenue na pesa yo na sala ko nyoso tu mo sala na mobali po se pesa mobali na ye siko momoni ko futa nga yango Guilain bandi ko toka bienvenue omoni mi baba biso mibali abi bino mibali bosali ni Priska muta pesa musala te to ba Priska na bolingane ko to au travail ka ngana zaka mabe Priska bandi ko bienvenue bandi ko lela bandi ko bino mbali boza bandoki bino abi bienvenue na yebiki na zana faute na zana erreur na selo dia mabe en tout cas mama limbi sanga mais na lingaka yo na lingaka pe Priska
bandeko na ngai kino eza na makambo mobali azwi courage aloba liboso ya mwasi na bi nalingaka presque nalingaka mpe yo sho eza te ndenge eza boye eza duche ereng baese esopani yo mpe na kokotika yo te ezalaki nango kaka déjà presque wana ntango ezalaki kaka namelaka masanga na se ya masanga nde yango nde nakweyaka na ye ntango aye koyisangaki azalaki na zemi sho ezalaki te fali nabala kaka presque wana ye vena komi lokaki zengi alors biso presque aza na zemi lelo aza marié na yo bongo siko ngai sor nange eza nini oh non yo tu vois yo okozala kaka okozala pe deuxième femme na ngai parce que yo yebi pasi na ngai to banyo lelo te akomi kobetele masolo ya le passé amemi ngo soutien le présent na kokotika yo te tu es ma femme na lingaka yo mingi il faut ça toujours pene na ngai makambo kobetela papa te bayeba te to gérant ka biso mibale en tout cas na kosala yo surtout na balo deuxième femme bienvenue à balanga deuxième femme presque la première femme la deuxième femme le long bienvenue à les premiers hein ngam na les premiers ngam na les premiers de la classe na comme les deuxièmes de la classe abi jamais oyebaka bien malobo na esa kona ko kabola bolingo na ngana mutu mususu te na lingaka ya 100% na pesa nyonso tout pour nous mbele botondaka te pourquoi bolukaka nini yebisa ngai ele oni nga na salela ki ote Gilin mwana mwasa bandi kolela bandi kotangela mobali bolamu nyonso to asala Gila yebisi mama nazo la réponse na yo olobini abina nga na yebite nazonga na raisonner mais oyo sali ngai ezako bominga ya kotala mais nazonga na ndako na raisonner na koyo kopesa réponse yango bienvenue lui falani umbaka bali solo akoko supporter likambo na ye moko te akoki komema charge na ye moko te alobi falani umbaka bali solo bandeko ya Pedro production Grâce TV osungaye asala nini andima abala akoko ma deuxième femme ya Gilin to akabwana na Gilin wana pona libela alobi pe na ninga mobali nanga makasi parce que ngamu na bundi pona ye ngamu na bundi pona lelo Gilin koma ninga azali ngane muna sali nyonso to po Gilin koma ninga azali lelo hein soki pe na baki na yebisa papa na ngate ke mobali na ngai azana problème musala papa nga pa ko sala ngo pété mais papa satala ki bolingo oyo o nga to sala ki na Gilin ayebi ne to ko kola na Gilin yango papa abotanga ndima ki ko luka musala pona mobali na nga sikota lelo Gilin makamba sali ngai ila pesinga passe na motema yanga bifalani umbakabali solo o na famille ya Pedro production Grâce TV bosunga habita sala nini habita sala nini a continuer ko vivre na Gilin to atika na ye na atika Gilin pona libela ye pa bibolingo peza makasi abi mageleza makasi ezoganga parce que alinga mobali ne makasi ayebita sala nini yanga bosunga ye a continuer na Gilin to akata relation na Gilin bino bozani na réponse ba réponse ezai pa na bino hein ba réponse ya bienvenue ezai pa na bino en tout cas na sengi na bino makasi hein ba commentaire na bino ba like na bino ba appel na bino ba message na bino ekosunga bienvenue po ayeba pona ko sunga Gilin bienvenue ayeba te soka ko sala nini en tout cas na sengi bino ma pardon bandeko ya Pedro Grâce Production TV bosunga bienvenue ayebite asala nini na en tout cas na sengi ba appel na bino na senga ba appel ba commentaire ba message na bino ekosala nga vraiment bien pona ko sunga ndeko bienvenue merci beaucoup bozali ki ebele ya kolanda hein lisolo na bino falani umba kabali solo na pesi sou merci hein je dis encore merci hein merci beaucoup na big boss et moko mo big boss mon boss babi papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu babi papa moko bien solo kama bana bien na bana na ye babi mama Tete Ngolu babi mama moko social mama motema bolamu na bana na ye mama asambela ko na bana tika ka bana na ye te hein Maman Bambote Belé. En plus, na bosse derrière la caméra, tozali na papa Tita, cordon sola, ya maman Lili, Bambote Belé. Na bossealité, ba on peut pas soutenir kanga na ba prière, na ba conseil, Bambote Belé. La famille nanga mobima ninga bino mingi. Na bossealité pasteur nanga papa pasteur Maïcha, Bambote Belé na maman nanga ya bota fala nu umba nzuzile na Bambote Belé. Maman Marceline Kinongo, motema ya maître S na Lyon Bambote Belé. Maman
Célestine moi na Bruxelles bambote belé na boza belé tellement ninga bino mingi boza la touche wana bola na moi na bino vraiment pona ko soutenir bambote belé boza belé les amis de Facebook au ba message ko soutenir Falana Umba malobi moi si moko ya mukuse ya talo babi Mike malobi moi na Cape Town moi na babi moi na Afrique du Sud ya tongo babi moi na so la kabina kati Afrique du Sud Mike Kiamona bambote belé na bo c'était Wivine Mangete ma grande sœur propre moi na Luanda tongo bambote belé na bo santé joli kabango na kati ya Lubumbashi joli kabango babi moi si moko bien bambote belé bato ba message ko na pega chaîne na biso bambote belé na ninga bino je vous aime beaucoup babi bo koto bo commenter bo benga et ça la bien et ça la ma bien pour na ko motiver musala ya moi na bino en tout cas bambote belé bye à la prochaine et c'était